Nani alingia teka mabele na commune ya Selembao, honorable Maontone Musilweye, élu ya Kinshasa, plus précisément, ya circonscription ya Selembao a dénoncé qui yango justifia qui présence sur terrain ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Lobumba Lubaki wazalaki accompagné na ministre ya affaires foncières madame Akasia. Reportage. Akotika ka jamais kotika mutu ya kosakana na mabele ya commune ya Selembao utopia nyokola population ya commune ya Selembao na cadre ya vacances parlementaires na ye honorable Maontone Musilweye élu ya Kinshasa, plus précisément na circonscription ya Selembao a dénoncé ki chantier moko en construction et sika wapi bazali kotonga station service na balabala ya l'État na quartier Konde sur avenue de la Libération ex 24 novembre. Yangonde justifia ki lobi eleki descente sur terrain ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa et excellence Daniel Bumba Lubaki oyo azalaki accompagné na ministre d'État, ministre des Affaires foncières, maman Akasia Batumbola Mbongo pe bourgmestre ya commune ya Selembao. Après explication ya conservateur ya Selembao pe bourgmestre, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, maman Akasia Atalisaki Boye. Il y a des lois. Chaque loi régit chaque secteur. Il y a un secteur où la loi est allée. Et nous devons appliquer politique à l'État en matière d'affectation de distribution de terres. Que le ministère de l'Affaires. Tant que la loi n'a pas été changée, donc la loi est applicable et opposante à tous. Voilà notre président aujourd'hui à niveau et nous interdisons en même temps aux bourgmestres, aux chefs de quartier qui aliènent de manière délibérée les patrimoines fonciers de l'État. Nous allons les interpeller et nous serons face à la loi. Il y a autre chose qui nous surtout à comment la Likambobu. Aïe, l'on ça, on a autorité pour dénoncer en gros parce que ton pour ça l'anarchie, la tête en gros, alors que nous avons des lois que nous devons nous-mêmes respecter. Naparnaye, premier citoyen ya ville province ya Kinshasa, excellence Daniel Bumba Lubaki, pe Abakisaki Boye. Le ministre d'État en charge de la foncière à l'objet, celui de respecter les normes pour un objectif pour poursuivre. Et en gros, tu es awa pour Panza, par l'histoire de Baché, pour la coquille, puis ça peut avoir une sur l'intention, pour continuer à occuper irrégulièrement en prise publique. Parce qu'en prise publique, les alliés, nous avons la campagne a été enfreindre la loi à occuper en haut de manière régulière. Donc, en Kinshasa, on est ici quand projet maison banda on est pour violer en prise pour informer n'a t-il tout pousser va tout mettre pour se conformer. Autorité a des ordres et envoyer sauter. Kolongwa wana na libulu ya Kinsala, élu ya commune ya Selembao, Maontone Musilweye a continué kinzela na ye, a kenda kitu oyo na terrain ya Iles, po na kokende ko vérifier soki ba instruction oyo atikaki lobi eleki ezali respecté po na bisika oyo balingaki koteka terrain ya football et puis kotala soki effectivement ultimatum oyo apesaki na poste ya la police po na kolongola mituka na terrain et salami. Après décision yare des travaux na libulu ya Kinsala pe constat oyo asalaki na terrain ya ILS honorable Maontone Musilweye soso ya mboka matembele ya simanda kushushu ya bana Selembao a communiqué Kiboye. Mutu moko te azangi koyeba ke depuis un certain temps na RDC a ko utiliser ba emprise publique ezala sous usage ya titre précaire te na yango tozosenga na ministre de la justice et puis na PJ ya Gombe à s'impliquer pour la corrédiquer ba auteur il y a ba gafoyo bazotonga na ba presse publique sans autorisation loko la ka il y a quartier comme na libulu ya Kitokimo c'est ka batongi station na presse publique sans document passe la allusion kaka na document oyo chef de la division a pesi bango sans oublier ka ya terrain il laisse wa pitemoni la police a commis sur terrain, il y a jeune nabiso garage na parking à côté on je morobo soi-disant on peut bâtir un conteneur basé exploité en prise publique il y a l'état abusivement il y a toujours cinq na bakonzi oyo il y a justice na mokonzi il y a PJ procureur général il y a Gombe
à s'impliquer pour tout le monde clair à makambo. Juste après, pour na clôturer l'activité naye ya mokolo na cadre de vacances parlementaires toujours, Soso Yamboka Maontone Musilwei akendaki kokabola mawa na famille ya papa Sidor Mabanza moko parmi ba membre naye oyo atikaki mokili ya tata Nzambe. Avec amour pe humilité, élu ya commune ya Selembao assistaki famille na enveloppe moko po et servir bango na quelque chose na période difficile oyo. Tala banoko depuis Selembao ezala Selembao bazwana nu molobeli ya boyete honorable Maontone vanda na yo po ba œuvre ezali koloba na place na yo misala eleka maloba na ebele yeke yo